Télé 24 Live, votre réseau d'information. Bonjour, bonsoir, Nabatutu Bazota Labso sur télé24live.com et Zalingai Julie Poyalama Alain Kindeki Toronto, Canada. To yendi to bakso tozana basola ko solola na makambo itali communauté na biso to koya pona kopesa bino ba information ndenge nini makambo ezoleka mena yango biso nyonso toyebi ke awa na Toronto na communauté na biso oya Toronto toyebaki na kobungisa ndeko na biso oyo azalaki artiste munene Lebu Kabuya oyebaki na kotika biso alors ba hommage esalemaki semaine oyo utaki oleka yango tolobaki ke tokoya kopesa bino programme suite ya makambo ndenge ekoderoule awa na Toronto mpo bato bazobenga bayeba ndenge nini bazwi décision yango tozali biso moko te tozali na président ya biso ya communauté congolaise ya Toronto awa donc akoya akopesa bino azopesa bino sikoyo ndenge nini programme eko salema yango na pesi na maloba epa Alain Kindeki pona introduire président. Bonjour. Oui, bonjour, merci Nabande Kotuazo Landabiso partout dans le monde. Les lots notre qui télé 24 ceux qui c'était le moment où tout à l'heure ceux qui information ezali tokoya kopesa pourquoi toujours travailler dans la communauté, pourquoi communauté toujours à intervenir dans na expliquer qui dernièrement le fonctionnement beaucoup au Canada ndenge tambolaka donc ce communauté ezali penda ko représenter le rôle là-bas venez na Toronto ambassade na biso za la raté communauté joue un rôle munene a wanakati ya Toronto pour na information alors ce qui ba situation ezali netu etali ba matanga ba organisation minene ndé ezalakawa famille travaille dans la communauté et biso ba média tozali tokena ko ressourcer maintenant na epa ya communauté yango présent le cas qui a salagi message pour la mambo etali ndeko na biso Lebu Kabuya artiste musicien abetaki epa ya Koffi Olomide apesaki programme na communauté mais comme message wana biso to trouver que ezaki message mo batebe balanda ki yango mais tulingaki pe to invité pour aya apesa pe information na ye awa na kati na biso mais nango to profiter pe tozwa ba question azwa ba question belé na makambo ezoleka awa na Toronto et puis na makambo ya o Italie ba matanga bato babengaki o babenga partout na prometaki bino na 21h30 ya France ya Paris je sais pas ba mboka mususu po bata France te bazobenga mwa mingi awa. Voilà, nous sommes déjà là au baza na ligne ba profiter ba partager émission na bande ko mususu oyo bazali nanda kupona gozwa précision. Alors poto que directement to kota Gervais Soko kota biso déjà président a kota déjà pona ko pesa déjà mbote. Allô président bonjour. Alain Kindeki bonjour maman Machi. Bonjour président. Voilà, bato bazolanda biso président donc to bengisi na plateau poto mengana ko solo la moi mingi makambo etali communauté na biso awa précisément makambo ya ndeko na biso oya tikaki biso na kombo ya Lebu Kabuya mais nango to ngato profiter pe to na moi ba question belé na selon makambo ezoleka awa na kati ya Toronto plus to profiter de tozana yo question boso président to kenema mopo tozio ba programme ezake belé mais to me ko zo po omega ko expliquer biso bato se plaindre de peu mingi na Toronto to comme na 5 cas ya ba décès na mboka oyo bato balinga yeba pe bato Toronto bazo mirimire to yibike mort eza naturel bato tout bakufa bakenda na bango mais communauté comme moi mke saturé 5 cas ya mort na kata Toronto message ne ko pesa eza dia nini ba diwa o ekomeli biso na kati ya Canada Toronto. C'est une bonne question. D'abord, ce qui est décès dans la Toronto, c'est parce que je vais informer bien. Cette communauté est organisée et je vais écouter que je vais. Donc, comme notre communauté est organisée, tout ce qui se passe dans la communauté, vous n'auriez pas quand même pas au courant.
ke liwa uta pa nzambe muta eza domaine na ye. Donc on peut pas juger Dieu établi le royaka, mais dit que et salami que il andani yango wana pe to inquiété bato. Mais d'une part il faut te comprendre que communauté comme on est là, vous avez déjà autant de verbe à 10 000 personnes. Donc la famille, il faut compter la famille. Donc lorsque vous avez 10 000 personnes et que la carte à 10 000 personnes, on a un cas par exemple, il y a 5 ou 6 dans les réseaux sociaux et l'eau pesé. Et dans les calculs, le monde que ça est insignifiant. Mais il tant qu'il vit sur le bateau, quelque part, il faut déranger quoi. Mais au moins, il y a des indétoles là. Si bateau ça va faire un anniversaire, il va faire un biso. Quand on va dans la communauté, par exemple, les lots, ils allaient anniversaire à l'Ekindeki, on a besoin de 7 personnes dans la communauté. Pas de Kende. Lobby, par exemple, les anniversaires, il y a un hôtel, avec les bateaux dans le parc. Pas de Kende. Nous avons un bateau, ça va faire un anniversaire, pour que ça fait message de la communauté. Tout le monde a fait bateau, et ça l'a bien. Mais le matin, ils ont une invitation, il y a autre chose à faire. Mais jour où on peut aider à la communauté, quand le bilan qui est fait, c'est dans la communauté, parce voilà, aux organisés ndenge mama ata parce que toujours que na ma collecte ceux qui monta kufi to que na ba collecte on a qui message na opesa na communauté pour na ba ndeko na sa Toronto pour na ko éviter la collecte tout le temps bo s'organiser ndenge ni pour na ba situation les ko na kati ya Toronto à chaque fois président les gaga tous en besoin de sungi tous en besoin ya batuba bazo ba assurance communauté a bongisi ni pour la communauté batuna communauté. Au moins il y a quelque chose de bien, c'est-à-dire autant on a projet, au moins que toute la communauté a pour faire à base d'assurance. Donc mais dit que toi na kati il y a batu mususu na kati ya communauté pour que ça capable d'être ya pour foutre assurance constamment, tout ça na ba papa, tout ça na ba maman comme âge était avancé. Tout ça, nous sommes ngunda, donc maintenant on a poussé la communauté alors plan tout ça dans la communauté si vous allez de créer assurance dans la communauté. Voici comment nous planifier en haut étant dans la d'habitude pour sensibiliser 3000 personnes. Pourquoi 3000 personnes? Au total, par exemple, dans la famille Moko, il y a 5 personnes. Par exemple, il y a papa, maman, d'abord, donc, le papa 5, donc, au 5 va contribuer $5 ce qui m'attend dans la communauté. Donc, vous allez voir, ce qui m'attend dans chef de famille a payé $25. Donc, il y a $5, moi c'est $5, d'abord, tout $5 dans mon amour. Alors, nous tout automatiquement assurer la communauté. Et vous savez, ma seconde, pour la 3000 personnes, ceux qui m'attendent à la communauté, tout va payer $5, ou il y a $5. Donc automatiquement, tu fais $15,000, pour payer $5, mon famille est couverte, parce que c'est comme m'attend à Malamo. Ceux qui m'ont en assurance, ceux qui m'ont en assurance, tout ça, tout ça, tout payé pour aller douane, qui taille, en s'en allant au Ali. Alors, l'idée est que, à part 3000 ceux qui est commis comme matin. Et commis comme matin. Donc, tu peux s'enlever aux opportunités, mais comme ça, à Ottawa, à dire, nous sommes à côté de l'assurance, ou à ta Congolais, bien sûr. Ceux qui te commis 15 000 personnes, tu peux ça $1. Donc, si on t'a coupé, automatiquement, tu vas payer $1, et c'est $15,000, tu vas payer dans 5 jours, tu vas payer un bon mois ici. Donc, il y a vraiment, selon nous, surtout, il y a dans la communauté. Nous sommes dans Mikolo, par exemple, par Foutango, par parents, par aller à Foutate, par n'avoir pas Fouté la Bango. Et c'est l'idée que vous avez chaque mois. Non, et que vous avez ce qui m'attend à découvrir la communauté. Des cotisations et salaires, même à ce matin, les alités, vous avez foutu la cotisation en Sarati. Dans la cotisation, on a été côté, il y a assurance, il y a matanga. Mais, bateau, vous avez assuré. Et les bateaux, vous savez qu'on a barreau. Et l'idée que papa nous a dans Congo, yo do futambo a to ku fopesté et da ba do vivre à Canada et ce qui situation matin et lié au kutala yé ce qui a contribué à l'assurance à la communauté à Syrie ce qui contribué à té munda kundal. Voilà, question rapidement. Mais il que pour venir à
invité na kotaki ta bapasteur mpo babanda bayeba kogérer yango communauté tokokota kuna te mpo toza deya surcharge na makambo ebele tozalaka kocoordonne situation wana metili ke toza topesa no baindépendant ya communauté babanda kogérer yango biso tocoordonne eka likolo eza projet oyo towana na communauté bato bavote so baboya yango tozongi na système oyo toza nango indépendance. Voilà, Toyambo, après que Bada adopté d'abord projet wana parce que la question est belée à autour à long terme to ba so qui bandeko ba question est allée belée parce qu'on a préparé déjà la question belée maintenant déjà projet tout petit que là on attend toujours na sujet ba rumeur pe panzana qui a pour na honorable Jean-Claude Mvwemba et ba vidéo tambolaki ndeko Jean-Paul Mvwemba ba lobby akufaki na Canada ça là peu vidéo pour na ko démentir information wana message nini okoko pesa pour na ko pour information oyo yande ko na biso Jean-Claude Mvwemba. Effectivement na démentaki yango sur na attaque intervention ba benga dinga na mutubo peto vérifier avec appel délai alors automatiquement to benga ki ne fait naé na Congo ne fait naé na confirmer biso qui a profité et puis to mega ko ba kefi moyen dali pas démentir yango bon heureusement ba doit prendre pression ana asali vidéo ya ko démentir en mutakufi awa et dali Jean-Claude Ewing Chamala yende ya kufi mais Edali Jean-Claude Mvwemba député honorable Jean-Claude Mvwemba azali président de l'Assemblée régionale na Congo donc à la vivant il y a des actuellement de démentir. Voilà, vidéo wana bomoni ndeko Gervais Chelbiso bilili donc eza vidéo pe ndeko Jean-Claude Mvwemba azoloba donc bato bazali une information parce que babenga biso pe mingi vidéo wana tuche président Edika Inde atindela biso pour na ko démentir pe information pour etali ndeko na biso Jean-Claude Mvwemba. Voilà. To komisiko na sujet oyo préoccupé penza biso mwa mukie o to bengelio o to zupe mo bapel ebele awa na biso na télé 24 awa pour na bambo etali liwa ya ndeko na biso Lebu Kabuya. D'abord merci ebele na bandeko nyo surtout bala musika na pembeni o basalaki ke mwa matango ezalaki awa eleka na ba conditions bien liste eza molai mo eto tangango avezate merci ebele bandeko basalaki to moni pe ba réunion esalami ebele pour ba côté na biso ndeko ba artiste musicien ya quartier latin mais jusque là solution mo ezwaki te selon président nani na intervention na ya derima le kaki pour na opesa nini yango pesa l'une des raisons o to bengisi na plateau awa. Première question président to komi na niveau nini pour na matanga batozwa ba programme pende ya babsek ya ndeko Lebu Kabuya bato tiosu o ba contribuer de près de l'homme na landa message na apparemment on dirait cotisation salama mingi awa na Canada message tonto zwango pa na ope bandeko Hollanda biso ba réunion salami ba artiste ba sala ta ba 3-4 réunions o ya bango moko mais jusque là on dirait contribution na bango et pas ya président ya comité na famille et comité président message ni o yo biso to comme na niveau ni d'abord ya contribution avant to kena mambo Italie ba programme Malbamboka. D'abord je voulais remercier bateau nous autour ba recotiser na passé rapport il y a pas de cotisation jour batala qui requérement il faut faire d'accord il y a de la Koufi na il na parc pour mon même na arrivé même côté na Bakombo parce que moni makamambo il faut transparence c'est là donc il y a la bateau sur va passer imbongo mais par contre ko benga ngai bateau benga nga bateau ça bateau tout ngai ceux qui na fait imbongo wana ou bien fait da fait quitter mais qui na une liste na il sait pas que non mbongo tout ça qui mais il fallait qu'il pour la transparence bateau va passer imbongo na tanga na ba monta ba passer qui pour ba on va vérifier ceux qui montent pas passer qui allait monter alors pendant la passer qui va monter wana moko a compter ngai donc c'est dire que bateau va traiter ba collecte mbongo wana ba crédible donc ba mbongo ba tout kandi avec wana mbongo nyo surtout des pomaki yango communauté c'est qui merci atane ba komba bateau wana kaka ndenge zali pe na GoFundMe na ba komba bateau il fallait que tout le temps bakomba bateau de la liste pour la GoFundMe pour la bateau tout dans la mise à jour alors mbongo nyo surtout et ça na beaucoup ya famille et ça na GoFundMe aussi tamé na Montréal maintenant nous na famille à mbongo té ça doit ba 11 ba $1000 so ko sangisi na mbongo oyo biso to pesaki donc na sito qui na ba 13 à $14,000 alors
sikoyo situation yali ke tokomi de approche déjà ya objectif na biso mpona matanga tokunda mwa awa nde tobaki tokunda mwa awa ezalaki video de la famille donc tokomi déjà na niveau ya badémarche atikelo maloba poser la question. Voilà, tokomi na niveau ya famille. Question ezali bakestion eza ebele. Est-ce que cotisation ya bandeko ya quartier latin oyo babeta na ndeko Lebu Kabuya na oyo baobeta lelo, est-ce que famille ou bien président ezali déjà na possession na bino ou bien eza déjà na possession na bino? À moins que nata na d'information te on a solaka na famille presque chaque jour tinga bino baboye cotisation moko te ekomi ata mon côté mais dit que dans la bato baopesa rapport baotolaka na bato ya famille ke bazoconfirme bango ke tosala bacotisation batoloba na monoko eza na kutu bamosusu bapesaki na komwa bato oyo basalaki bacotisation mais mongo comme tel nano famille azwi yango na maboko te epona yebisaki bango clairement tant que bozwi mbongo na maboko te boyi kotanga te ke bozwi mbongo donc pour le moment ata cotisation moko te ya bato ba libanda ekoti na famille rien ototoka bagroupe nde toloba wana moko te nano bapesi mbongo te komi na famille etili ke intention ya lie oyo babi ke tosala cotisation nde batoloba wana mais famille nana asimbi yango na maboko boye te. Voilà. Famille natoloba na Canada natoloba na Congo te po biso toa na Canada soki bopesaki na Congo tant mieux mais na awa na Canada nanu bata Canada basimbi mbongo ya bacotisation ko toa toloba wana te. Voilà, merci. Nano batu ya Canada basimbi mbongo wana te wana président azoloba mais organisation lekaki bien wa ba image oyo bozomona bandeko basalela biso wa ndeko Gervais na équipe Mobile Tele 24 oyo mpona honneur ya ndeko na biso Lebu Kabuya. Merci encore na équipe ya Tele 24 na mosala kitoko oyo bosalaki wana siko président pesa biso programme parce que etambolaki batozelaki bacotisation tobomba yango te ya le quadra ya président ya quartier latin et que fallait que corps équita et que na Congo mais jusque là lelo sous tozwi appel il y a bandeko belé na France lelo ba bengi sous pour na mambo etali corps ekokita na Congo. D'abord question liboso corps ekokita na Congo avant to kende ba programme sous. Bon na essayé que pour les besoins des gens famille na si bokaki liboso intention maman nae comme je vous dis toujours dit que maman ne faut toujours ko feli mwana akana posa ya kunda mwana nae wana dai ko la maman nae mais il fallait que famille tenir paix et avoir des décisions donc bataille va paramètre situation toi on a Congo sikoyo na moni que bango que il a télé mais pour pas kunda parce que faut que tembe komina kin a malo bisango ba kunda o mukolo moko awa putu dans la possibilité il y a des jours vendredi na samedi awa to dans la possibilité mais na kin et tembe komi kaka mukolo moko wana et komi place tel après quelques heures après kunda alors ça va paramètre ya ba état de siège dans la kin ça va sécurité na kin ça va mosusu famille a préféré que niveau A au kunda madinima donc yango ba donc décision ana et décision en famille mais surtout ko contenir en mode ko se plier pour bango ne badali wana bango nde ba fallait ba décision donc on va dire décision ana atana bande ko awa be donc c'est dire que ata il na Congo ata de medali awa bande ko ne ga badali au kunda ya ba mata kuna be ba mata e bele o le ko atana ba donc est-ce que les mambo susu badali banda bato mingi elo le bois évolue à la bango pas libanda en Europe ou pas koto a to le bébé na ki donc c'est dire que groupe va be entourage des bina et bele matala mon activité donc c'est la groupe mo ya ba kunda mais dire que awa ni si awa na Canada ala ba na ya kona na bango ata na ba famille na ebe na Europe ala ba mais pour eux ça n'a été que ce qui est bébé na Congo ba kinyo to batali na ba Europe ba na Congo ba ki bébé donc on est dans la carte par paramètres donc tant mieux. Voilà, ça tu l'as dit bien. Voilà, tu l'as dit bien, c'est pas une interprétation de la thé. Ils ont pour un bon côté, dès que Congo thé. Ils ont pour un état de siège, dans les circonstances dans le Congo, où ils savent que Corée est dans le Congo, tu es présent. Non, ils ont pour un bon côté, papa. Pour une option, non. Ils ont pour un bon côté. On dit, Adam ou
la famille, dans mon tapé dans la famille, on a bangoa, parce que jusqu'à la dernière minute, on ça va pas au feu qui est la dernière minute, mais les familles étaient. Ce qui te va que corps qui était. Donc, et moi qui ngana yebi ki corps qui ngana yebi ki corps qui dans bangoa ça tout corps qui. Bangoa ça la nyonko tout na fuka non corps qui parce que les vrais ni ngana ko ça fait que tu vois tout ça ba cotisation boye, ba ça ba doit réfléchir, ba yebi pe, est-ce que ba osuka na est-ce que ba elo ba bossa, ba ça. Donc, ce va décider de corriger les bails de ça. Mais, décision n'est pas en et là, on a mon côté, parce que décision, on a pas paramètres, il y a sécurité, il y a organisation. N'a pas mon organisation a de la mieux que pour les travailler. Baninga et les bouming qui va libanda. À mon émouta compter des mailles. Batuming va évoluer naïe, au lieu qu'à mingi, bateau va mingi banero. Voilà, président, Baninga passe en Europe to boité. C'est que. Dans le Canada, bateau va l'État-Unis, de toute façon, on va te payer. Voilà. Bamsu bazali awa sikoyo de ezosala programme akamtu ezosalama avant tokenda programme soko ozwi bien na nozwi te bacotisation po bato mosusu bazocontinue kobenga femme moko abengi na ntongo à Paris alobi totanga komoda ete azotuna est ce que problème cotisation esili ou bien ezocontinue mpona bato oyo baza toujours na posa ya koede eke makambo ya organisation ya matanga ya ndeko ekende na ndenge ya malamu maloba mboka. Cotisation de continuer, moment de GoFundMe est arrivé, pour mon montant est arrivé, cotisation de continuer. Faut y aller comme que si tu fais ça, on est allé du Kosokia, on a fait là-bas finir, belé à Toronto, ce ne sont pas mêlés dans la maison finir pour comprendre que il faut voir mon libé là que la maison finir n'est allé à par option où il peut s'arrêter à la rotation, on a quand même 10 personnes, après 10 personnes. Il y a un rapport à désinfecter les maisons funéraires. Mon doigt n'a pas au foutaï, pas au foutaï, et la maison funéraire est sautée. Elle est famille, nous devons au foutaï. Donc, ça veut dire que, à tout moment où on tâche dans la maison funéraire, il y a des gens qui sont dans le mouvement où la famille est au foutaï. Donc, le service est passé dans la maison funéraire, pour ne pas kunda, mon nous a fait belé. Donc, les familles, il y a faut checker comme ça à vendredi, et parce que là, on à samedi, pas que tu peux échanger. Mamla awa c'est vérifiable parce que naïf makambango to kinda ko enterrer bébé so ba ko faire la autour d'abord faire Nicolas de makambo ngala mi ba bezo finir ko sur les option ya mukolo moko 20 personnes voyez ici quand on mais ce qui va dire que vous tu vendredi ou samedi pas compliqué mais ba sambo et de façon que au salangoti donc il faut comprendre les paramètres quoi voilà ça na kati ya ba démarche wana pour la maison funéraire. Donc, il y a ça dans ces ménos. Mais pourquoi bolé, il va faire tout le programme, pourquoi bolé l'île de Gonapart, quoi, doit avoir une question quelque part, bah, négocier autant de commentaires, il y a bah, vidéo, tout ça, d'ailleurs, ma communauté, c'est Sami Libanda, après, on a tout qui n'a pas, maintenant, Sami Nanda Gouté, et Sami Libanda, et créer moi polémique, puis quelque part, pourquoi, ma tanga, ma communauté, surtout, il y a les besoins de Libanda, n'a pas de quoi, dans la avoir fait ce programme. Il faut d'abord que nous le pour comprendre. Les Boukabou, il y a une adresse. Avec une adresse pour la vendre. Et puis, tant à loin l'adresse, à déménager qui vous y place un mot kinde. Avant, il y a un monnaie par rapport à la kinde malade et qui. Maintenant, vous avez un cambia parc. Mais surtout, il y a la moka ou la ministre pour eux. Selon loi. Batu bakoki kosangana te batu bakoki kosangana ensemble te amoki boza la famille moko dete povanda ensemble ndako moko wana bokoka kokangama mais muta famille telle ou deux familles bakuteli place moko soki police akute akangi bino c'est $650 tano badikam oyo bandeko mosusu ya communauté bayebango soki 1000 akangi bino na ye la confinement akangi 10 personnes ensemble oki bovandela esika moko te contravention ebali na $650 komata. Donc, tant que matanga on a échamaki, et qui requément ça m'a n'a coûté. Donc, ça qui vigile, et ça m'a n'a coûté. Minele batala vigile, ibanda, batala vigile n'a coûté. Nazi au monde a comme ça, si des salami, minele paquet de bougie, et si quand c'est dans les salamaki, il a sauvé dans ça moi. Bon, matanga n'a gouvernement a oyi, et qu'on salamaki, sauf que matanga est à la gare, vous prenez sur le banc au côté. Mais, par contre, famille n'a étalé, il y a un babatou. Selon capacité andako au banda donc so batbaye bakuti babakokuta à part ça
parc et que tu penses de façon que tu respectes l'ordre du gouvernement. Mais soyez pas contre que tu as un ndako. Nous sommes tous les matins en ndako, tu sommes tous les vigile. Donc les kéma na libanda, ndenge salama. Na libanda, c'est-à-dire les kéma na libanda. Matin ni usama ndako, suli boli bako kepe ko filmer, ici kadala ki bo ba filmer ngo, bande ko ko ba ali, ba yamba kabatu. Tu ko ki ko de caméra pour la polémique kabatu. On n'a pas besoin. De toute façon, il faut évoluer dans le Canada. Masolanda bébé tamakati. Na Canada awa, masolanda ko bébé tamakati. Pour mon tuto dans Canada avant de Canada. Na Canada n'a aucun jamais trouvé à ou à Canada où il y a évolué. Na Canada ba tout ba tra ba parti ba ba manda ko ba vendre. En tout cas, si ka manda ko na Canada na ogati, il ba makati de ando ni moi. Débat na Toronto ça la kati. Ba tout na Toronto ba manda ko na ba. Débat na ko na Toronto to beta ngote. Mais tout en andakuna. Donc voilà. Pour nous avec ma solo qui ou la renda côté na Toronto pour tout comme on a. Parce que na Toronto pour tout en andakuna. Na mona mutu libanda da. Pas tout en banda ko banda. Donc déjà il y a faux débat. Merci président. Ndeko moko maman Justine Mungenga lobi na Belgique c'est $250. Donc par rapport au président Otoloba, ceux qui va kangi $150. Merci maman. 650 hein? Voilà. On a bande quoi Belgique, ba yebiso $250. Merci maman Justine Mungenge. To côté na programme na ina que rapidement président ali à ma polémique pendé zate. Mais na ina répondre moi ko répondre pendate na porter moi et le comme na monsieur le pasteur ou salaki vidéo à propos ya Ndeko Lebu Kabuya. Bisoto a d'abord tu as la maman polémique tu répondre à ba information ou isa correcté. Ya tout ça là tout qui na source net président tout suite tu wana. Oh nous tout ça là une émission on est là oh tout ça là une vidéo ou yo sala qui pour na minimiser Ndeko na bobeta na musique siga moko. Ce qui information za lokuta zong sa vidéo wana longoli na YouTube na yo so ko lo maman malam. Alors pour na répondre au mamuke so zo la que za ba à gauche droite bisoto permettable wana te polémique penza ezate to appréciera musalo salaga mais information to pesaka wa eza yango batalaki vidéo na yo batalaki ba propos nyoso tenaki ndeko oyo monaka kena ko filmer ndako tangi na vidéo na yo akena ko filmer ndako wana parce que ba propos tenaki asepela na ngote motangi pe komande kwa na vidéo na yo président Zawa na ko kota na ba polémique te parce que eza pena ko honorer yete mais juste pour apporter eloko pa na yo ndeko voilà so na lagi na numéro na ngana kota la contact na yo o baza na numéro ya pasteur wana ako aider biso batindela biso yango tout ça la polémique pendate to répondaki to l'axi hôpital président pa uto lobango eloko etali hôpital banda ku na Canada bato avana na Amérique ba yebi espace ezala awa donc comparativement tu ya ezaba mboka na pe ya bisote ba mboka papaya mais toujours expliquer to l'axa bino réalité azaki libanda to l'axa azaki libanda te dans un hôpital te to ki to l'axa ya un hôpital les a eloko polémique te wana na kati ya kosala ba gauche droite je m'excuse président na mamuke na dérapage mamuke ya ko meka ko expliquer moi mais c'est le pasteur o ya sali vidéo pour na ko démentir information yo yemoga supprimer on YouTube na donc ça yani ce que ça biso to za na ngo so link to banozong sur ba parti ndambo lobaki to sala mais ça ya bisote merci wana zaki entre parenthèses yango wana président siko programme de na bande ko France ba musicien quartier latin bobenga lisusu te na minuit na ba heure ne bobenga pona kozo la précision ba famille ba lobby pona day ba ko kundango awa na Canada yango to bengi président a expliqué situation ali pour la problème mbongo non mbongo ezali mais batali ba paramètres nyo surtout wana pona ngai wana sikono lo pona nga po mama pa komi mukolo papa pa komi mukolo ndeko abimi mwa kala bozongisele mwana na cercueil moi je trouve pas que tu lingi pe maman wana quelque part so to lingi maman en bonne santé je pense que ça musika na ya pembeni et la ndé mususu to mona ba parent belé dès que après que ko kunda bo parent pa landi na sima selon ngai na bi président te mutalobi wana eza selon ngai na raisonna qui peut quelque part ba paramètre wana ya ko kunda ndeko awa donc ba to pe ba sali cotisation te o ba auto kota na mo ba ko matasiko ko kota o ba sali na no cotisation te na mamba ndeko Lebu Kabuya ba na besoin ko aider go fund me eza wana OK o kotikuna télé 24 tozo zo mbongo te
o batebele bazobenga wa tosala nini mpo totinda mbongo bandeko ya bandal namoni boza deja na ligne awa botunaki cotisation na bino banda bolobaki ezali bandal oyo bazalaka na Canada na Montréal précisément bolobaki mbongo ezali président ye wana so bobengi mpe na ligne azali awa ndenge mbongo ekokomela ye akoexplike bino me biso tokozwa mbongo wana te mpo tokomisa yango mpa président ekoma na bainterprétation ebele nde tozomona na bareseau sociaux awa bandeko mosusu oyo bakotize te donc voilà tokomi na suka président programme ya babsek pesa biso sikoyo bodeside nini bon d'abord outaloba likambo ya oui pasteur ndeko pasteur wa danero à moins que là c'est pour la vidéo moko ya ndeko moko ato les tenter d'esquisse on déjà dit chrétien à lui pardon donc fallait la pardon est très important il y a de répondre à ce qu'il y a avec chrétien donc la landa vidéo moko ni koana pour y d'ailleurs à moi de répondre à lui après d'esquisse à lui qui est compréhension quoi que le monde ngana tant que le déjà pardon va excuser nous sommes déjà de tourner en haut donc famille n'a pas je crois bien tourner en haut ils allaient comme on va sauter parce que nous sommes des chrétiens il y a dans le domaine moi là monde il y a pas chrétien donc c'est déjà donc passé parce que on a déjà pardon bon on a programme famille au pesa date nasi na 4 semaines à Boibango là il sait déjà que ba pesa date à les 5 pour les 5 on a des enterrements dans la communauté donc enterrement vos amis balé un programme à Bobi qui va pas pour faire balandani kundaki maman moi ça passait déjà Medelo alors les tickets dans le 3D dans la communauté donc la cité kokundama semaine ça milite au bandana donc tout ce qu'on a possibilité à 3 samedi donc à partir de 3 samedi on a des familles pour s'organiser et pour la date c'est bon que on a déjà des besoins donc et qu'on a entre samedi et les 12 le samedi pour il y a les 19 ou bien les 19 bon les temps pe na Congo ba bongama ke ba luka nes ba ta ni donc nyoto to ana date de opesa mana le roi déjà comme le niveau date comme il cambie à maison funéraire on va faire date na maison funéraire automatiquement ba tiens parce que to ko fait sa date était sans que pas signer contrat maison funéraire la maison funéraire nous sommes déjà occupé automatiquement à ta côté qui date na date wana moi il va faire la service sur la date et puis ba maison funéraire nous sommes édition qui va condition va faire ça doit permettre donc voilà pourquoi tu gagnes pas mi-temps au sur la bango tout la maison funéraire oyo il doit remplir au moins ba condition doit nango et puis n'a pas maintenant ba condition pour voir ça le monde doit matcher tout na date wana on va proposer il y a monté ba tiens donc du coup on va niveau la maison funéraire na famille donc dans quelques jours pour merci président voilà bandeko bazobenga président ye wana tolobai toyamba président lelo azeli baquestion na bino je pense que baquestion ezalaki ya kotuna plutôt nasi na lobi yango le pardon président tosi tozwaki yango tolekisa ezalaki juste mpona mwa crédibilité na biso mpe télévision on fait biso topesa ya rate mpona kopesa bainformation ya lokuta pardon tondimi pasteur biso mpe tosepelaka no mingi mais te ya plutôt biso mpo ye jésus ayelaki biso bato mabe ayelaki kaka bato malamu te boza na bango soki problème ezali toyeba ndenge nini ya kobongisa voilà ndeko moko akomi ndeko Mireille Mukabila donc ekokende lisusu kini te voilà baquestion nyonso tout président azali awa totika na 5 minutes moins ero apesaki biso mpe ekoki mpo arépondre na babesoin na ye mosusu aza na question kotuna ke dei ekokende lisusu kini te na bato oyo nyonso bamusicien bareunion ebele basalaki epuis ti sikoyo Suzuki Luzubu ti sikoyo balobi mbongo eza na maboko na yo ti sikoyo mbongo ya quartier latin nano tozwi te famille nano ezwi te so toyebi tozwi te c'est-à-dire bata Canada nano bazwi te tozozela toyebi te soki bokosala programme nini na nio emeye makambo ekosalama awa baorganisation ya minene ekosalama awa mpona nde boza kolela honneur ya camarade na bino tozozela tosolaka ne mingi Dolce Somono tosolaka mpe mingi merci en tout cas Dolce Somono vraiment parmi bamusicien oyo tozosola ne aza mpenza azoraisonne très bien nabi te bamusicien mosusu baoraisonne mabe Dolce Somono voilà oza oluka yango officiel voilà président leki na nkombo ya famille
kedei ekokende lisusu kinte mpona état de siège mambo ebele eza na Congo awa na Canada tokosala yango 2 ndenge président alobi vendredi na samedi et puis na honneur nyonso tu toke tele 24 tokozala mpona kocouvrir babiloko wana nyonso président faut obomela réserver déjà biso place pour média baplace eza pena limité ndenge ezala mpona kokota na kati je pense tokozala permanent mpona kozwa mwa image wana je pense que tokomi na suka ya émission avant Maman Booster aloba président akena ye président oko mo ya bato bazolanda biso message nokopesa bango clé pour tous ces messages. Bon, je suis comme une étape d'organisation, ma famille. Donc, famille a préparé enterrement, mais de l'autre côté, il faut s'organiser comment et au salama. Donc, entre-temps, on a besoin de quelques bateaux, parce que dans le monde, on dit des autres côtés dans ma organisation, il y a des côtés en dehors de la famille. Donc, il a serré mieux que la famille qui n'a pas eu les lots désirés, Suele, ou à Moninga Narayawa. On appelle la bébé à Dandy, je crois. On sait pas quand on a Tangaï, n'a pas de ressources, tous sur la tête de la lignée Moko. On a donc on dit comme si on s'alaboyé, on n'a pas s'alaboyé, on va s'alaboyer, et on risque qu'il est petit, mais ma bébé. Donc, organisation de famille, il faut matcher l'organisation de la Libanda. Donc, il faut que la famille née aux Ala, Libanda va s'alaboyer et se connecter. Donc, voilà pourquoi, tout y est, idée d'Anini. Organisation dans la pour y attendre la communauté pour mieux faire la masse des autres. Parce que ceux qui des autres côtés, ils beaucoup, mille awa, année mille années, donc à capable de partager dans la moko, ma famille, car la famille, mille capable. Donc voilà pourquoi il est temps de s'organiser, et par paramètres pour ça là, pour nous sur les cas, l'organisation va bien. On a besoin pour le moment, il y a Dandy, on a Bekuluka, Désiré. Et puis, ça ne sera pas bandé comme sous on continue comme ça là, où on se la fait là, on a une communauté, puis deux photos, de façon que ça organisé. Bon, entre temps, bandé comme nous, tout le bataki, pour la taille de l'Italie, où il y a masse année, où il y a tout la côte à Gombe. Mais là, on regarde ce qu'on est bébé, alors, il y a Batali, on a beaucoup de petite, on a besoin de tous ces gens-là. Ok, on se là, nous aussi, on fait quoi après? Parce que dans les familles, il faut assurer non, famille, il y a d'autres pays enterrement. Et après, tout enterrement, l'organisation sera comment? Il faut tout quand s'organiser la famille, la communauté, de façon que c'est ce que là où nous sommes maintenant. Quand ils ont poussé, parce que va au Kundaye, dans juin, dans juillet, donc si on a toi là, tout le monde l'a samedi, il y a les 5. Les 5, oui. Donc, il y a 3 samedis dans la date. Fait dans les 12 idées, et les samedis dans les 12. Donc, il faut que la prudence, de façon que, il y a une date à monter dans 4 jours à trouver ma date. Donc, il en serait mieux qu'on s'organise bien avant. Voilà, président, je pense que date, il faut communiquer bien avant, parce que ça n'a pas de soucis au Talibanda. Au Ebiso, il y a 3. Voilà, ils ont battu sous au Talibanda. Voilà, ils ont battu sous au Talibanda, il faut faire 3 jours dans Bandaku, et pour Babima, pour Naoeba, boyebi ba loi Canada, bato ba en Amérique, ba yebi ba loi, ils ont ma casse, bato ba autour question pourquoi bozo le la Libanda, bozo le na carte de Canada, ba Amérique, ils ont ba loi moko, et ko bem sa vie na yo mobimba. Likole lo wa mukeka ko yosali na bato ba otuna ndeko na biso Claudia Kamitatu so stream live tezo dépendre na ba communauté ya organisation ou bazo sala matanga président so kayoki pe question so ba parce que ça matanga bato donc faut ba limite pesa là so ba yebisu so ke bo filmer bo pesa pe to sala so ba bina biso to sala ngo live et so dépendre président dans organisation ba sala ba contacter biso metil ke to zala wana na ba organisation na bango et puis na tina suka ya kosala makambu nyoso po matanga eleka bien question mususu ezate mais date bazo tuna date eza entre les 12 et les 19 Claude Kamitatu les 12 ba opesa biso na 4 jours ba opesa biso le temps et ba luka place le président olobi peut-être les deux tokaki bazo fungola biso bazo déconfiner à Toronto éviter so ba ekozala pe bien makasi pe ça bon to éviter ba norme ni ba opesa ba ko déconfiner bino ba norme ba pese
l'équipe ma casse par rapport au coup de bois nandako nde toyoka il aidé déjà et aux alanini mais date ça entre les 12 et les 19 so boza connecté na biso je pense à tout ça l'émission peut-être au Komango tout la sabato baza musika au bado pesa biso confiance date ya nini mais tel que message zaki o ezaki makasi za entre Kinshasa na Canada donc eza tozwi déjà précision matanga nyonso aussi là awa na Canada o baza pe na Congo nde ezala kaka basali lokola biso na tosalaki awa mwa photo mwa nini osali bandeko pe ya Paris na okai déjà baoluka basal je pense que bozwi pe date lelo bandeko ba artiste musicien à quartier latin la date ezala entre les 12 et les 19 juin mais nego Suzuki Luzubu tozozela message soki komi comme c'est la motion sur le pandéco président merci président aussi ça mais pour le week-end les 12 le 19 juin mais on peut savoir que samedi monsieur les allés à part les 19 juin donc il faut faire attention tout dans la 3 samedi l'andani oui les doit dépendre famille pour donner idée à date mais nous fait dépendre d'un contrat dans maison funéraire na c'est pas on va déjà des samedi à les 5 donc à samedi au et tout calé dans juin entre samedi bon on est pas besoin c'est non contrat audio par exemple dans la maison funéraire donc semaine au net oui parce que qui va signer contrat c'est entre les 12 et les 19 non maximum samedi pour ce soir voilà merci donc bon cotisation là tu sais il y a parce que dans les autres samana ba frappé tu es bien système voilà ils ont né bo organiser netelinga okinikin et que merci encore président Musala Kitoko biso tondi ma musala bato bazo sala so sala musala malamu voilà ba félicitations na yo yango wana ba kubamboka mususu ba pays mususu ezana organiser te na mambo etali ba communauté ou bien moi soutien moko eza pe bien ba congolais tous na moi organiser biloka bo esala ke ba dérapage mamalbanda ezalate merci na ba de balanda biso merci encore président merci Sipi Mouela eza vidéo ya matanga eza ba remerciement kana bato bazo contribuer na makambo eta l'organisation désiré surtout oza pena yo pena fozana président pona na Olivier Bolia pour makambo wana esalama malamu bato sope balobaki président idée wana eza bien après ya nini ko keno mise à terre après wana tokoki ko songa na parc parce que kuna uzala bien pena na ba mesure nyo surtout il y a une barrière où la plus mieux que dans la salle pour tout ça qui est belé na parc mais remarquer pour bazala qui tout le monde qui on doit là ko pensa batu et bimi on dirait bazala qui mais bazala qui est belé na parc donc ce que organisation appelle sous après mise à terre tout zongi na parc et la sous pour bien sous ma casse pour tout éviter ba mesure musus tout comme na suka il y a nyonso to lobi wana et au dépendre nande to sora na bato na bina to sona bango donc voilà ba ko bato to sanga na bango oye ba de nande to sala sui pour option na betalami oye bine to sala yango donc c'est que et dans la case il y a ba proposition ba to sora to bande ko ba merci président to comme na sona suka voilà ba o ba landi biso je pense que bozui ba précision nyo surtout na makambo etali ba obsekia ndeko Lebu Kabuya. Donc, on a besoin, il y a des informations sur le Sabino na avenir pour s'organiser déjà pour na weba ko tika ndeko na biso dernier jour na ye akino pema na kimia ye nzambe abengiye akeko pema précipité ga biso pe nzambe ayibi mukolo yo akozwa pe o ya biso tour na biso. To comme la sous-émission, merci Volanda Bisso, merci Ndeko Gervais, merci l'équipe technique, merci Maman Booster, merci encore na président Azaraki na Bisso, émission to komi bongo na 4 semaines awa nde to kopesa bino programme ya matanga o ezali to kotani bongo na émission spéciale émission lobby na makambo etali Goma, spéciale émission na Goma ni nezoleka point de vue ya bato so Didier Nzenza yo zakana biso mama Justine Mungengo zakana biso pona ba point de vue code ya kamita to lobby to kutani na 16h pona émission spéciale Goma. Merci. Ezalaki émission Togoloba Alain Kindeki Toronto Canada.
Télé 24 Live, votre réseau d'information.